namo kurera namo. Exactly. Ne boye mamélia ni tout na mission nga. Je prends pour le mariage quand on a branche c'est une femme à la maison. On est ba fait que bana bo benga maman, maman bo benga papa. On apprend tous les jours. Na sina singa makasi. La fois passée mon a séqué mission na maman boli, to solo ki ne mo mukena senga ki na maman. Okola bla biso te. Abi na lambate kuna nini. Akola su masha mumena bite. Na lambate kuna nini. Nga mona senga bi maman na posala ma bitoyo. Na nini? Na ndunda. Maboli, na banana ko pusa maman, na ningo disposer temps, nous sommes disposer temps pour na oya, ko sala vraiment bien so on a senga ki bino kwanzambe apambola bino. Merci beaucoup. Na yebi ke ya be Zakari azotala yo, maman ingénieur papa mon frère azotala yo, na yebi ke Vivi Colette ewenge pe azotala yo, matete katanda pe azotala yo. Ya Marie Jeanne po de Kinyaku kuna na Paris pe azotala yo. Alors maman, et le bon abisso ya lelo. Soko ko mona ndenge zo sala yango, po tout à l'heure na mona ki dezo sokola ki ba biloko na yo nyoso to bungisi. Soko ko ebisa bato ba ota abisso ndenge nini ko sala abisso elubu ya lelo. Bon, na ba o bazotala biso lelo comme na laka ki bino la fois passée ndenge maman Eliane asenga ki ke na sala makaya boya bitoyo na bitekute. Normalement na ko benga ngote ke za spécialité oyo mutu mosusu akokolia te bobo na bote. Eza spécial ezali biloko oyo toliaka au quotidien. Bon mutu nyonso akoki kolia yango o aza na nzala akolia, mais tolambi ndunda
tosali mpe makayabo ya bitoyo mingi bakalisaka kaka ke bato ya Katanga bato ya Kasai nde baliaka bitoyo mingi mais ekolo mosusu parce que tozala awa na Équateur mbambisi eutaka na mai basalelaka biso makayabo oyo eutaka na laki kuna basalelaka biso makayabo to makayabo ezali partout makayabo ezali mutu nyonso aliaka makayabo ya bitoyo nde tozosala lelo mais na kosala yango ya kolia na pondu te mpo na pondu mingi tosalaka ya kokalinga mais ya lelo tozosala yango na mwa sauce na bitekuteku ndenge esengeli tokoli yango bitekuteku oyo nasangisi yango na eloko babengaka bilolo teta voilà. Alors tokosala yango na ndenge yake moto alia po bato mosusu bazalaka ata mosusu mwa nyama ezali wana mwa eloko ya mungwa ezali tusa akokoka kolia te sans que légume ezala alors que les légumes pour la santé eza vraiment très important nde yango wana toza na ndunda na biso toza na solo toza na tomate na matungulu biloko nyonso ezali awa mais nakobanda d'abord na makayabo bitoyo ezalaka mbisi mpenza ya mai oyo eutaka na laki kote kuna ya nini bayebi nde nini bakangaka bitoyo alors mingi tolambaka yango ya sauce soko okalingi yango ya pamba osali matungulu otie likolo kokolamba yango na ndenge ebele mais lelo tozosala yango ya tomate lokola tokosala yango ya tomate lokola eza mpe mbisi kaka ya mai soki nalobi nalamba yango boye tia mingi okomona bato mingi base retrouvaka na bitoyo ndenge omoni mais nasi nasali bon un instant bitoyo mingi balambaka yango okomona ekoti na sauce emitiki okomona lokota kaka sauce na tomate na mikuwa donc omona kaka makayabo yango ezalaki nde potopoto obona yango wana avant tosala yango sauce tozokalinga yango na okalinga yango soki ntango nakoya kosala mingi na ngai matungulu na ngai nasi na ndenge ezawa tomate na ngai yango wana nasi na tuti awa totuti yango na ndenge aliboka parce que nayebi ke tozalaka na biso na ndenge ya temps moderne oyo tokoma na biso na mixeur lokola lelo tozolamba na ndenge ya libanda na ndenge ya makala na ndenge toza kuna na baresho te na banini te alors tozolamba na ndenge naturel yango tobengisi liboka na biso tosala po toluka mindondo ya mixeur te mais na bino baye baza na poto so bolingi bosala na mixeur esala mpe eloko te okomixe na yo tomate na yo na matungulu na yo osali mpona osala melanda ndenge nazosali makayabo na biso tozosalinga yango nano parce bitoyo ezalaka na mwa nini nango okoki kotia yango mpe eye potopoto papa bana akomi kolokotaka mikuwa tuta mais wana tokopetola lisusu ye te na ndenge ezali tozokalinga yango nano ntango nakalinga nde nsima tokontinue kosala ndunda naye kosala makambo yango nsima tobandi nayo na elia ndenge na oti koloba donc ekole eza na spécialité na yo mais na art culinaire soko olandi kaka te na nini kaka ekolo boye ekosimba te mpona nini parce que mutu akoki kozala ne mongala mais alula ne kolia ponda mai mais ntango mosusu yo olere yo kosala ponda mai otimeli yango te nzokande mpe alingaka soki olandi na bateatre kala wana te bozalaki na bino bana mosusu ngai na mama mabele toyelaka bombanda na ndenge nini na elandeli yango mpe ezalaki kaka te mobali na ngai akimanga akenda me nayebi ke mituna bato bamitunaka sekele po babenga teatre wana sekele ya litoi oyo nga nalaka oyo mabele ayai kolakisa nga ilelo oyo mutu moko ayeba te kayebisanga nini me bato nyonso bamikala na point d'interrogation me oyo ayebisaka ngai bato ngai mobali nakomokende olanda etina ndawa mbanda oyo ati mais sikoyo secret basekret eza ebele ndenge bato bamitungisaka lero wana mpona koyeba mais secret mosusu eza na kolamba bamama ebele
ta mususu oyebi no kolamba te ta mususu mobali atie pa moninga sepeli eloko boye tanga boye epai na yo alobi nambelanga boye oti kende oliaka epai yo mpo na yo okanisi ateka epai makamba omoni ndenge ozokaba non wana ekomi makambo mosusu tokosolola mais awa toza na sekre ya kotala sikoyo makayabo tokosolola teatre wana etikala kaka sekele ya litoyi alors makayabo na biso nazokalinga yango nani mama nazokalinga yango nani mpo tozwa moyen ya ke epanzana mpenza na kati ya teste ezala mwa makasi ili ekokota mwa sauce ekozala te bien na ndenge ata otiango na kati ya bikeke esala te ele na olambela yango toka nde yango wana alors bito oyo ezalaka nango na problème nango ya makasi seulement ke mpo esala potopoto te mpo bato mingi bao basengaki nga nalisala makaya mosusu sa ta mosusu ya kokalinga kaka boye mpe toliaka ah ok tout d'accord en tout cas tulifanya njano wewe mwana imami ujivie mtuwaji mwebe japo nyumbani na uvo nyumba mwebe alors eza elo moko ezali ke mama soko boti mama ya biso bitoyo soko boti bana basi ifo nga soki oboti bana basi osuki olakisa bango ndenge ya kolamba po epai bakokende na mabala bazala na nini oyo ya bien banote ya bien bango kuna nyonso ndenge baza wana soki okei ndenge nayebisaki yo na émission mokolo wana nalobi soki okei pa Claudine Claudine akolambela yo ndenge nyonso mpo ayebi ke mama alakisaka nga loboko bo ayebi kende pa Claudine Kabedi alamba obozana na Paris en tout cas akolambela yo en tout cas akolambela yo nakoyebisa ye donc ndenge baza kuna lero ozokoma osali mpe émission mpai na ye oke pa titi osali mpe émission mpai na ye po sikoyo mwake loboko babandaki nango bamengi yango mokolo okoma Londres wana okeka ntango oke Belgique oyo tutauotuna sikoyo soki oke Belgique okuta majuri alors bana na biso ndenge baza wana bayebi kolamba elambeli ya teke kaka ekolo songolo mais spécialité ya bikolo ezobakisa mpona nini parce que lelo oyo okokoloba te abali mongala soko abali mokongo ifo ayeba kolamba ifo ayeba mpe kolamba fumbwa ndenge balakisi parce que obali kaka moluba te ntango sikoyo obali moluba asengi obitebitebo ya mai okosalela ye donc zala yekola po esala bien donc makamu na biso tozokalinga yango nani pour que ntango ekokota na kati ya sauce esala buzoba te po bito oyo esalaka bongo eza mbisi ya mai te ndenge eza boye soki otiki yango kaka bongo ekopanzana soki epanzani yango epanzanaka sikoyo etikali kaka sauce na matungulu okomotuni pesi nazoli tomate na matungulu mpe nazoliani mais kaya biso ezala futa elelo kolongola mpe mwa nini toyokani te mais ndenge ezali boye soki ponda mai ezalaki ezaka ozaka ote alaponda mai tole namwa abukulaka buku wana jero na jero nde bangaki balia bakutana yango tolobaka mingi te malamu baloba mabe mpona yo bakuta yo na mabe te mais po bakoza mpe na raison bakuti yo nango parce que
c'est confirmé. Mais pas ma bébé coûte dans moté. C'est ma coûte dans moté. Au moins les tigres va baka maman il va mettre ça dans le Sénégal liaka. Pas coûte dans la aujourd'hui. Kalombo. Kalombo male pone losa nini? Akuto na ngo. Akuto na ngo. Kalombo. Donc, eza nango classique. On va prendre à okandele. Ici, on va prendre. Ah oui, on apprend que le jour. Mais là, c'est que la je ne suis mon corps à votre phrase là, on apprend tous les jours. Tous les jours, on va dire que ngai to viva na kati ya groupe salon parce qu'il s'agit de nous groupe salon ngai oyo nga na yebaki te na bakongo na yekoli yango epai ya mama bomeno oyo mpe na yebaki te na bangala na yekoli yango epai mama alinga na mama bele mama bele mama balelo mari mpe asona mama oyo aboti mama bele azalaki so tobimi mosala ayebisa ndoi nasali kondoa mosaka maboke nde ezalaki kosalema parce que batrice baza kolia ya ngulu na yane. Si moi je te fais un liboke ya ngulu lelo na yekola yango epai mama balelo mari soki nasalelo ya mbisi na yekoli yango epai na bango na mama alinga ndenge auti kolakisa donc tala so bazolakisa yo mpe okangaka po okoki kokutana mpe ndenge boza na foto wana bokokutana sikoyo parce bozalaka communauté congolaise eza kuna na ndenge ya communauté congolaise balobi bokutana biloko bikolo ekeseni azaka na spécialité na eloko boye yango wana bana basi mingi bazangaka kosala mpona bongo okomi bakomi kolamba surtout bana na biso oyo tokoti na Kinshasa awa po ayeba kolamba ngai bango nyonso ndenge bazwana ezala produit ezala batiti ezala bamami ezala bamayoli bayebi kolamba bilo à partir ya 8 ans obandi kolamba na fufu na biloko bato balia bato basete yango wana na kokola wana sikoyo place azali azodefendre ekongatala mama oyo omona oyo ya tokola nyonso ke mukwana bapaya bazalaki ebele tala ezonga fufula mama langekelinga alakisi mpenza wanda bakamone mpete ntango sikoyo yo ovandi kaka ozolakisa kaka manzaka na ngai bobo na boye mais papa mpe ta mosusu oke kobala ekole ezalaka bya mindele oyo to nayene quelque chose na restaurant mondele alandi tala likambo ya kokamwa elia biso ngai na maabomenge na maadudu toyambaka moto oyo réalisateur oyo asalaka film ya papa oyo La vie est belle. Benoît Lami toyambi ye ayaki mpona kotala film biso ngai abomengaki totala film moko oyo Le Bonheur est ici mais toza nano producteur te oyo akosala biso po apesa biso mbongo tosala yango alongwe poto aye awa mpona koya kotala awana azalaki nano envie parce que ntango aye koya biso siko tozokanisa Benoît oyo tosala ne nini kolia na ye kolala na ye na hotel moko bafungolaka sika pembeni ya Grand Hotel tuna na face wana avant okoma sisio nani kote oyo ekomi CCIZ mais ekomi sikoyo Hotel du Fleuve basala hotel wana place wana alcoolise tuna na bamutu na ye moko bayaki na o tokenda restaurant biso tomandi oluka siko restaurant nini tokomema ye koalia tozalaki surprise ya komona ke tokomi na restaurant ngo biso tozali bazokolamba biloko nyonso ya bamindele biso kolaya biso bato bazosenga frit côte de porc epesa ngai escalope de tout ça mama tuna ngai asengaki nini mwana mobala ye Benoît Lami alobi bopesa ngai légume
légumes verts na likayabo bakalinga na fufu ya totalani minene nde biloko biso biloko siko toboyaki kolambela ye na bandako soka ndenge nde moto azolia yango omoni ke kolamba ezali te kaka ekolo boye ezala minene wangira biloko nyonso ezozolia eza nango na importance minene na kati ya nzoto na biso eza na importance minene donc tozokalinga ezala nini nyonso ezali bien mpona kotonga nzoto ezalaka nango mosala mpe mingi te nakaya busuku soko ososukoli yango olongoli yango mingwa osali mwa sauce kopesa yango elengi nango meme ndenge ezali ya kokalinga boye okolia yango mpe bien na ndunda na pondu na fufu soki olingaka fufu soki olingaka na yo kaka makemba ata molutu ata awa tolengeli matungulu na biso naniki yango te okoki te konika yango soki oza na nini oyo me na katikati na nga yango olemba yango na moto kalingi yango nde esaleli yango eza nango elubu moko ya te meme ata bapaya bazali soko so olongolaki soko olongola ososaleli yango banini bato bakolia na bango vite fait oyo nayambi papaya makaya bobie bato boza kuna ta mosusu na congélateur otie nango congélateur oso olongoli yango mungwa kaka ntango bato bakokalingi bato balie ya sosi oyo tosepelaka nango mingi mpona nde ta mosusu bana oza na bana bakoka kolia biloko okauka mpe mingi ata bino balikolo mpe ezalaka bien te eloko ebongaka ezala mwa sauce mpo fufu etubama na kati ya mwa sauce bongo olia yango bien parce que biloko ya kokauka ebekisaka etomate eza mingi nde yango ndengaka osali mwa sauce sauce comme okokosala yango mpe sauce na matungulu kaka engalingaka ya sauce tomate na ndenge na ndenge mosusu akolingaka bazolambela parce que balobaka bana to bazolia fufu kaka babiloko akauka boyo bakotonda te. Bonjour, vous allez bien? Bonjour chérie, ça va? Comment vous dites? Dis moi qu'elle est bien. Ça va? Tu vas bien? Oh, viens chérie, viens faire bisous. Alors, viens faire bisous. Viens faire bisous. Tu prends la voiture? Avec papa. D'accord, moi je vous attends alors. À la limite. Dans l'église. Faut bien pour moi. C'est mardi. Oh là là. À ce soir. Papa, vous voulez ce soir, hein? Colheu aí, vamos bolo. Vamos fazer bandeira, vamos colher. Não, não vai olhar do fogo para o olhar essa para esse, não olha para colher. Não olha do fogo. Oh, é wana. Isso para Alors, on continue. Papa Willy a banni na maboke. Wangila pe ezali hein. Wangila pe ezali. Wana tono ya. D'accord. Mabeli hein. Ezala nango ba Willy. Ezala nango. Allez, venez. Ah Willy. Ezala ka. J'ai zomona. Alors, eloko neti makaya bo.
omoni elambeli ekeseni. Oui. Ezala biloko mosusu tuna moto ayambeli na ye omona moto mosusu azwi neti makayabo atie ai atie matungulu azwi seleri abakisi aye kozwa feuille de laurier abakisi. Alors baingrédient ndenge eza boye ezalaka na ndenge ya kolambela eloko neti ai mingi ebonga kotia na biloko eza na makila. Donc ai ekotaka mpenza na nini te mais yo kotia ai ti na mfumbwa ozwi ai otie nini oyo ekopesa saveur ya fumbwa te ndenge eliamaka. Alors il faut très bien faire attention. Moto mosusu tamonaka keso na tie ai na eloko boye te mais biloko na biloko ndenge tolambaka boye ezalaka mpe na ndenge okoki kolamba. Ai tolambelaka yango mais il faut yeba ndenge biloko nini na kotia. Ndira menga na lambi ya pesa tomate manzanza. Donc tomate à linzanza oui bien sûr parce que existaka il faut lambela mo na biloko oyo esengeli kolambela nango. Mais nga na mona ke tomate fraîche oyo ezaka ya mabuye nde na kosepela kolia nango biloko pe eleka facilement quoi. Mais cela dépend aussi ya moto mosusu akomona ke so na tie sauce il faut comme rouge makasi. Donc cela dépend moto na moto aza na elambeli na ye akoki kotia soko alingi. Mais moi personnellement natiaka batomate ya nalambelaka mingi batomate ya manzanza te. Tomate ya manzanza donc eza na biloko mosusu mpe tolambelaka tomate ya Maman, ça va? Au église? Pourquoi tu ne peux pas du soir? Merci. Makaya, vous êtes on a mangé un peu et tout moi sauce. Sauce est potana. Mais tout ça pour moi dans la terre. Pour moi ça va. Nous c'est dans la terre. Pour moi nous pour na kopona. Na ndio na cha bien pour. Na ucha sauce na ndio. Et du côté qui tant au bando kutoka ngo. Nous peut etikali pale. Kitoi. Il va le baba pour na yo mais. Non, on va mettre Como que não dá para fazer
omotela mwa sauce na biso tomate eza na mwa mai otya mwa mai Likata shedu shiri papi ninda shaiwa he Daitana kuningune papi ninda baiwa me Namo Utengeta namo Ekobe namo